banité utamokile kelama isali mami buhe bele olelo ye banité Mbote pe boye bolamu na bino balandi ya forme télévision etando ya bonsomi etando ya bonia etando ya bolamu sibaido na pungi matondo mingi na bino lisusu bino ba bopesaka biso tango pe ngonga ya kolandaka émission na bino mokolo malelo oyo ekoya kokatya mabota na bino senatina ya kotangisa bino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo soki bomoni biso liboso bitando na bino tosimbaka babuku na bikomeli po ete toye kotanga koyeba lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso baindo nde tokoma ete mokolo malelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwansona ntsona mwasambo kaka na bopemi na biso ya mibale kaka na sanza ya zomi na misato pe kaka na eleko na biso ya mbangala mobu monkama na tuku misato na mibale kwanda bongo manaka na biso baindo o tokendaka kobalisa na manaka bapaya mokolo malelo tozali bongo mercredi le 1er septembre 2021 mokolo na biso oyo tokenda kobalisa na manaka bapaya ezalaka na ntina ya kosususa bino balandi ya forme télévision lokwa tozali na kati ya transition toli kosala mpe manaka bapaya etala ntina toyaka kolimbolela bino mpe yango lisusu kasi ya motuya oyo esilanga na biso koyeba ezalaka nde manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo manaka na biso baindo kasi sanza oyo kolanda bongo manaka bapaya sanza ya septembre tozali bongo kokende kokokisa lisusu bongo mibu monkama ya losambo ya mfumuki mbango oyo wapi basalaka le 10 septembre 1921 na mbanza nsanda wapi biso pe kokende bongo lisusu kokokisa mibu monkama le 10 septembre 2021 losambo ya mfumuki mbango basalaki bona lobiko ya baindo ezali bongo na sanza oyo nde tomilengela baindo na molongo mobimba na bisika nyonso ye tozwami matondo mingi bandeko balandi ya forme télévision ya solo tokoyaka te kaka mpona kopesa bino manaka ya mokolo tokotombelaka mpe lisusu bambotama elamu na bandeko na biso banso baye basila kobotama bongo mokolo mwa lelo bomo mesano tokotombelaka na bino banso bambotama elamu tata mokeli akaniselaka bino na kobakisela bino mpenza mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokokisama ya bosila koya na yango na mokili nde na bino baye kozali mpe na posa toyembela bino mpe totombela bino bambotama elamu bobenga biso na banimero oyo ezali bongo affiché na se etando esika bokozwa mpenza bandimbola ya malonga ndenge nini bokosala mpo bokomela biso mpe tosepela bambotama na bino toyembela bino bomomisa lokola tosalaka bongo na bandeko nyonso mpe bozwa surprise ezali commentaire ya ndeko mopepe soki ozangi yango mawa makasi lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo tusebeli na mbotama na yo lelo 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 matano mingi bandeko balandi ya forme télévision ya solo tosukaka biso na bino wana te soki te totalité nini balengeli biso lokola video du jour totiki esika na nkomungala kuna eteni ya régie batiela biso élément oyo balengelaki biso na mokolo mwalelo tolanda kombo ya oyo komone robo mazampasi eza na kikongo na lingala eza pasi ya mai na français difficulté d'eau bon info na sala yango mingi so bomona na ba couleur eza couleur ya RDC na sala yango pour transmettre message na ba bitanya sur la République démocratique du Congo pena numéro 1 ya République démocratique du Congo papa Félix Tshisekedi na sali œuvre oyo pona ko lakisa na batuke
mboka Congo lelo tokomi na pasi ya mai mais na réalité mboka lokwa Congo tokoza jamais na pasi ya mai parce que toza béni na mai toza entouré na mai toza na 159 rivières au l'état yebi toza na 5 lacs toza na fleuve Congo aza deuxième fleuve na Afrique donc pasi ya mai roya na mboka réserve d'eau ekozala na continent Afrique précisément na RDC so biso moto tokopesa pays wana mai lelo oyo biso moto tozanga mai yango papa Félix Tshisekedi zola biso solution na mambo tali mai bakonzi ya régie des eaux bozwa responsabilité na bino na mambo oyo bosomba bakisi botraité barivière ebele eza wana papa botia so mambo tali mai mboka lokola Congo soki ekela mai eza lisumu mingi na miso ya Nzambe. Matano mingi bandeko balandi ya Ufamu Television kini makambo Kinshasa makambo Afrika mboka na biso Congo etonda nkita koleka mokili mobimba kasi bakolo na yango baindo bayibi kosalela yango te botala elenge alati babidon mpona kolakisa elembo ete mai pasi na kati ya mboka na biso Congo kasi Congo oyo ezali bongo na bibale ya minene Congo oyo ezali bongo na mai koloba kutu te na biteni nyonso kasi Congo yango nde kozanga mai nde kokelela mai ezali pasi pe mawa na ntango tozali kotala basusu toseki mpo tomoni alati babilo azali kotambola kazali message ya makasi oyo basili kopesa na bakonzi ete mboka na biso ezali na mai boni biso moko tokozanga kabungu mai tika te biso bakonzi pe batolanelaka bongo biteni owana tozwa mpenza liteya yango na bokebi totia yango na kati ya misala po ete mai ezali bomoi ya bato soki tokomela te tokosukola soki tokosukola te tokolambela soki tozangi yango seki mpe ntina ya bomoi na biso ekozala te matano mingi balandi ya Ufamu Television toyebisaka bino nyonso totielaka bino atako tokoseka kasi ezalaka na ntina ya kopesa bino liteya na kati ya bomoi na bino tozongisi matono na équipe technique mobimba ya Ufamu Television baye basungaki biso po tokomela bino penza kitoko liboso ya bandako na bino kuna tosungamaki na Tata Ntimba le superlatif absolu na sima ya caméra elongo na ndeko maswama bango nde basungaki biso eteni ya filmage ya mokolo malelo pe na eteni ya réalisation pe montage tolaki bongo na Nkumu Ngala 9 lumière papa na princesse Ngonda totondi botoni na équipe technique mobimba Kimia Fumukimbangu Kimia yani songi nzila okati ya mabuta na biso tsona elamu tokutani na mikolo mizali kwe Ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite